Merci, mais félicitations au chef de l'État, c'est Ngomingi. Fachi Beton, Moukwa Tombolo, il y a Maman Denise Niakero, Papa Yabana, normalement, Arumela. On m'a dit que tu né grandi dans Bandal. Mon horoscope, Ndenge Zalaka, mère. Au rôle exatant Mercedes Sawatan. Donc, ils allaient mon horoscope, ce Kamboula Moukebeti. Donc, les kate, bakare ou les kate, donc ce côté car nous awa. Tu dis ça, chauffeur au bout, la bobé, on a patron. Pose honnête, moto, bimatin, à ta prince, c'est les à la vité. Donc, ça, moi, passe. Mais est-ce que nous avons déjà bouillé, mère? Donc, nous avons tout les cas, pépélé, moule ya kaina, oh ya kana. Tebeta, tebiso, bana, bandal, bandal, c'est Paris. Nazali, il y a bureau quartier à Doula. Ba mabele oyo bon nazali agent nazo diriger ba mabele opo na salongo na sepeli mingi pona komona banzela bandali na biso en tout cas ekomi Paris bandali nde ezalaki boye nde bana poto bazali bana France bana Belgique bana Paris mama nakoyebiso biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez, votre chaîne que vous aimez beaucoup, Podcast. Aimez toujours innovation et même toujours biloko ya bien ezaka toujours na terrain pour la récolter bino biloko ya malamu podcast lelo na découverte tozali na nzela ya bandal précisément na bakaya précisément na horoscope esika ete toyeko komona ndenge nini nzela oyo bakotonga babénéficiaire ya banzela oyo tokosolola ngai na bango ndenge nini nzela ezali kosalama ebandaki banda mokolo nini esali combien de temps mpe ndenge nini bazoyoka bokozwa nzela na kati ya horoscope mpe sai nini basala yango na mitema mpe baimpression na bango tokei. Bonjour mama. Bonjour chérie. Tomoni yo awa mama na ngai tobetaka bisolo mandolo nazali ya bureau quartier à Doula ba mabele oyo bon nazali agent nazo diriger ba mabele opo na salongo na sepeli mingi pona komona banzela bandali na biso en tout cas ekomi Paris bandali nde ezalaki boye nde bana poto bazali bana France bana Belgique bana Paris mama nakoyebiso biso toza bana mabele ya bandali bandali c'est Paris Kofi Damia Valérie bandal c'est Paris
en tout cas naza mpe bureau na ngai pembeni ya bureau ya quartier Adula chef na ngai Mama Rosa naza moko ya agent ya commune de Bandalungwa donc Bandali c'est Paris. Bandal c'est Paris. C'est Paris. Tongi to tuna population pe ba diaspora ba sa mposa ba yeba. Depuis combien de temps ba bandi ko tonga nzela oyo? Bon. To bandaki banda na koko loba ezokende ça fait 1 mois. Parce que na loba kipe ba moninga na internet ba na TikTok na pesa ki félicitations. On a mon mboka na biso makambo azosala en tout cas biso ba mama Bandal to puye yango tozana esengo makasi. Vous en avez 5 mois. La difficulté ni bozo rencontrer tant bazo tonga nzela. Difficulté ni nango bozo kutanango. Bon difficulté lokola bambula nano ebandite nanu tomoni difficulté te. Mais na ndenge na moni ndenge bazo tonga bazo bongisa na moni difficulté kozala te. Difficulté monte kozala. Kozala te. Banda bandi ko tonga transport eza normal. Normal bazo baluka ba monta to koko ya to la kisaba monta. Ba wa bazo oyo pe bazali bana Bandalungwa. Nazali moko ya mama na bango na quartier Adula. C'est ça oyo baza ba fils na ngai. Baza ba fils. Bazo sala bazo tourner en tout cas complication exacte. Complication exacte. Ba député ni nango ba chapeauta na kati ya Bandal. Bon, toza na ba député, toza na Muyaya, toza na le Fimpai. Bon, le Fimpai déjà toza na bango ndeko Lézière. Bon, toza na ba députation ebele, toza na ba député ebele na Bandal. Biso pe ba mama tokutana kana bango. Toza na bango alliance. Pona kotonga Bandalungwa. Message ni okopesa na chef de l'état pe na ba diaspora ba kolanda biso. Bazo landa ngai na feti chef de l'état. Félicitations. Potangu mabele na yo ba ye ko anorango. Il faut honorer chef de l'état. C'est Fati Béton. Kabe kamwanga. Mama se ya muluba. Te naza muluba te. Ngai nazali Congo central. Muyombe gauche. Mais nabali baluba. Tika boy. Nazoloba na yo ya solo. Tika boy. Nazali mwasi oya nazolia mbonga baluba. Chéri na ngaza muluba kabe kamwanga baluba. Yokani. Merci maman. Tozo continuer toujours na kati ya Bandalungwa na rond-point horoscope. Wapi ete bazo bénéficier na nzela pe na ba bienfait ya chef de l'état ya Fati Béton. Ya Fati Béton na chaîne na bino o bolanda toujours podcast tomoni susu papa ya biso moko awa yependeza banya pese la lisusu sur kaka nzela oyo parce que ba o sepela makasi jusqu'à là ba bisi biso ke baza na difficulté te oyo ezo empêcher bango na ko construire nzela oyo parce que baza ndeza wana mbule neno ebeti te no ba moni difficulté te mais bazo sepela na ndenge nini chef de l'état akanisi bango pona kotia nzela na kati ya Bandal précisément na horoscope na côté ya nini ya commune maison communale ya Bandalungwa to pesi maloba na ndeko la biso. Bonjour papa. Bonjour mère. Awa tozali na kati ya Bandal okoyebisa biso kombo na onani. Merci vraiment. Toza bongo na maison communale à Bandal, toza na horoscope. Ngako yaba artiste et comédien. Oh, yaba artiste et comédien. Yaba artiste et comédien nini matokoki ko zwa vraiment pour na yo chef de l'état azali ko tiela bino bozo bénéficier lelo na nzela. Bo bénéficier na nzela ndeza bo mutu ndeza boy bato bazana banda kuna nzinga ya horoscope na nzela o chef de l'état azali ko construire nini vraiment okokoloba vraiment na chef de l'état pe na ba diaspora o ba kolanda biso na 4 continents ya monde entier. Merci mère, félicitations à chef de l'état Sengo mingi Fati Béton Mukwa Tombolo ya Mama Denise Niakero papa ya bana normalement Arumela
omoni biso toya ne grandi na bandali moni horoscope oyo ndenge ezalaka mare okolekisa ta mercedes awa te donc ezalaki ma horoscope soki mbula moke ebeti donc bato baoleka te bakare eoleka te donc soki oti kar no awa surtout soki da chauffeur obulaka bobebana na patron na donc ezalaki mwa place moko boye esala soni na bandali mais ndenge ezobonga boye donc tokoloba nini bacour chapeau ebele na mokonzi ya mboka Faci Beton neti nga mayaba naomona nde horoscope ndenge ezalaka salite ndenge ezokoma boye donc bandali mwa c'est Paris donc félicitations na chef de l'état Mukwa Tombolo Faci Beton papa rume wa difficulté ezalaka ke makadam basala ngo vraiment ezalama ekemba po moni bakosala ngo lelo lobi bambula ye bakara binene bebi susu moni badifficulté wana esa mwa pasi mais so basali yango mwana nde mamake ekemba bamakasi beton ekemba ata mbula ye oyo bakara mwa minene ebukana nango te donc badifficulté mwa yango wana mere mongo banda bandi kotonga ngo bozotambola makolo te epuis banini bato bazoniokwama te na batransport te baniokwama na transport parce que nzela ezalaki nano te donc nzela ezalaki te bato banioniokwama talaka neti boye so oza neti na chibango mpo eyama boye ebima evire nzela ezalaki te mpo ozwa neti moto obima te ata prince nzela ezalaki te donc osala mwa pasi mais que ndenge eza déjà boye mer donc nayeso bato tu bakoleka pepele mbula ya kaina oyo ya kana tebeta te biso bana bandali c'est Paris donc voilà esengo déjà bitaka ba mère ba okema kolo donc esa moi bien ngape na uti moi parcours na pe moi c'était ma piéton mais kokoma nous me sentir que kokoma yo artiste la biso moko alobi to moni awa papa na biso moko ya montar okoloba liloba nini sur route oyo bino ba bénéficiaire ya route oyo ba bien fait ya Faci Beton Mukwa Tombolo nalobi yango bien Mukwa Tombolo donc nini yango koki koloba pe difficulté nini bo rencontrer awa vraiment madame nazo remercier parce que au pesinga malobo pona makambo izo sepeyisa biso parce que ceux qui les a bien makambo nyonso eza correct ata bazopesa biso eloko te mais biso moko tokoluka na effort na biso mais nzela mieux vaut ezala très bien awa ezalaki mabe fort mai ebandaki kotonda awa na ndenge ya mabe sikoyo na minute oyo tomoni babongisi awa esali soki un mois elingi ekoka batie nini batie coudron awa parce que ezalaki bamabulu bon batie coudron babongisi très bien kitoko sikoyo ntina rompo kitoko kuna kitoko makasi ntango bazobandi kotonga c'est déjà combien de mois bon esali un mois un mois oui c'est déjà un mois c'est pas rapide bazokina rapide liloba nini okoloba eloba ya suka mpona chef mpe badiaspora liloba na ngai ya suka nalobi Mukwa Tombolo akende liboso na makambo oyo toyebi ke aza surcharge na makambo mais abanga na ye te akende liboso kaka mbongo oyo échange Kinshasa échange susi na biso eza ke Kinshasa échange ebebaki kala mais tolingi échange nanu échange te abunda makasi échange maloba na ngai soki yango wana biso bato ya moto totelemi na biso boye tozobunda na ndenge na biso toza à l'aise quelque part côté ya horoscope toza na ngombe te toza wapi te toza kaka na bandala bisengo. Merci beaucoup papa. Tozokende tomoni papa na biso koto oyo ni na Ibanga mnene basale bino ana bonjour maman. Bonjour. Bon ngakomona ngai John naza chauffeur nakuma car personnel. Siko ndingi basali biso nzelo na sepeli makasi. Sepeli makasi ndingi to bana koyela awa uzomona mai mabanga moyele ezate. Mais musale sali mana sepeli no pia makasi. Na sepeli no pia makasi par rapport à ndingi boulot esali mabanini
malgré tout côté na biso ya bachiba wana il faut bakoma pe wana basimba wana nanu bakota ba bloc wana mai belé peza wana donc moyen to leka to comme na sens unique mais na moni ne babandi awa seke ba OK etikuna na moni to OK etikuna na sepeli makasi na bulo esali mabanene baninga na ba monta baza ba mona ndenge bulo esalima bon en bref nga na opesaka merci na mokonzi mboka ndenge olandela musala banini merci lo na ina ngwa lo bangwa na paka pantalon mnene na lati banini desire sake banini asake ya musuni nini nzela ezali ba ko tsala nzela na kati ya bandal horoscope bandal Seko na site horoscope esika bato bayaka kolia misuni bayaka kolia bantaba. Donc biozo continue toujours kotambola boko mona bino moko ndenge nini tozo kende toza na nzela tokotambola tokende tokutana ba papa mususu ndenge nini bakolo bato moni papa moko bavandi tokende nanu totia bango micro. Bonjour. Vous allez bien? Toi ma bé. Bon ma bé nini nini su ba tenu nzela. Nini bolo bo sisanga fan. Bonjour. Kabino mo bo comprendre que ça mutu nyonso ko sepela na ngote. Mutu nyonso akosepela na ngote. Na ebi bolongola. Chérie, amona chérie bien. Émotion na bango. Petit bango na nganda. Dans des années ba obeta ndika zawana moi stele zawana. Omone biloko ngo. Ko tsabe moi nini mike. Yonde olekela biso a bongo mbote. Baninga be msuba zali ngati baninga mkanga mo. Na bona. Yo kaka. Ça va quand même, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. On boit to boite. Vous avez un marché bien. Là je comprends. Mais bon comprendre. To comprendre. Bon, bon comprendre papa et mon conning na zo pese là. Président de la République a salé au sale. A zapé mutu. Hein? A votre ni boité. Ça va quand même. Ça va quand même. OK, merci. Bon, sur 10 au PC combien? Ha! Nani? Non, yo, c'est bon. Yo là dans 0,5. Non, pas là. Sur combien? 6. Non, béton. Ah, béton, c'est 10 à 9. 9. T'es la construction de présenté. Combien? 6. Ah bon, nous devons comprendre que nous allons toujours content tes ambatumusous ou aux ala contre abatumusous aux ala pour. Donc des awana et ça point de vue naïe. Donc wanaïe et ça dépend que de lui. Dans Moutunion ça a relové la karaté. La personne 6 même continent de talent. Kakande tozo koloba to ko pesela ba bien fait. Il y a chef de l'État, bien fait en mboka na biso po ezala mutu nyonso teka ko sepela non parce que c'est la loi de la nature. Eza bato mususu ba ko sepela, eza bato mususu ba ko boya, bato mususu ba ko zala ni pour ni contre. Et to moyoki papa moko lobi qui est sur 10 à cause en a 6, nous a lobi qui ba okende là, nous a pesi 9. Et to moni papa na biso mo coopérant, azo le kalanzela, o teka ba sani, ye pesa pour ça point de vie naie. Pour la makambo malamu au chef de l'État et kotia lelo na horoscope nzela oyo ezaki nzela soki olekani awa soko za muntu ka personnel soko yebi kokumba te ocholie mais lelo oyo ba kotia mabanga tu to pesa payer apesa biso point de vue naie. Bonjour papa. Oui, bonjour. Kombo na onani? Kombo na ngai Papa Alliance. Papa Alliance. Okoloba nini pona ndenge ni bazotonga horoscope? En tout cas, oyo ezo salama na horoscope yawa, c'est terrible. Donc banda ba pouvoir e banda na Congo, nan tomona musala oyo ezo salama na Congo ti. Vraiment toujours longo nyana chef de l'État. Biso tozo benga ye dragon. Ponanga aza dragon. Baluki ba mécanisme nyonso basala et syndicate dragon azo pelisa moto ya moto. C'est pour cela ya moni moto ya dragon ezo kende na ba misala. O eza plus chantier na bango ba kumisaka.
musala nde yango oyo ezosalama. Merci na chef de l'État, vraiment na mboka solo, vrai kinois ya solo. O tomona na horoscope awa, o kuteze lokote. Kende kota balingwala. Bomona ba veni ya bakati wana place to wana omona mai evandaka. Ndenge banzele zo funga ba fongola batera se bazo cha makadam et tozo senga na chef de l'État bato nyonso bazo sala musala. Donc film eza pona mukongo zoba. Soki musala oyo ekena ba désordre film juste eza pona mukongo zoba. Vraiment to sengi na bande nyonso tu oyo baza même si libanda mboka musala na Congo ezo salama 4 coins ya Congo même libanda na l'intérieur musala ezo salama. Vraiment topé sa maboko na biso, topé sa force na biso pas chef de l'État Félix Moukontombolo, moi Mai Fati Beton toujours makambu dragon dragon dragon. Biso ba véritable congolais na kati ya Congo. To soutenir vision ya chef de l'État. Tobeta ki sete na mambo $, akuti biso tomona ngweza ba miette. Nzele si la tomona ba biloko tango ekota, tango ba makamyon so ekota, nde to comprendre que nani oyo azali boso ba congolais. Merci na tous les congolais oyo bazo soutenir vision ya chef de l'État état que moi na mboka ya solo. Merci, Fati toujours dragon. Fati toujours dragon. Merci Fati toujours dragon, Moukontombolo. Oyo bazali kosala azali kosala musala pe ezali komonana na miso ya bato. Oyo babike na bino ba diaspora bozali banda ya mboka, bo soutenir toujours Fati Beton, boza toujours na simanaye parce que makambo kosala e komonana. Na yebi ete bato nyonso bazaka pour te. Eza pe na bato mususu ba koza pe contre. Eza na bato mususu ba koza ni pour ni contre. Voilà, et dépendre quand la moutou yé moko ndeka zomona. Ba vrai congolais, voilà kaka pour Mino ba diaspora, aza vrai congolais, voilà kaka pour de moni papa mama za mpembe na ngai. To pesa epé maloba. Papa, bonjour. Bonjour. Tomonio awa na Bandal Bisengo, précisément na horoscope. Ni yango koloba po na nzela ndenge ni banzela ezali ko salama. Po eloko oyo na monyo yo na ebité tout comme on ngote na Congo ba tous les présidents ba leka ba sala eloko te na zolo ba vérité. Ezo ke selemba okuna donc changer côté na ndimba te ni comme na minute au somo ngandongala ndongala désiré Fati Beton ayoka ngai. Pe na zope Fati na vision. Na mona elongné tema na katikati ya Congo na biki tina symbole wana te ya baki na bisa na bato bazona ba mwa bwana mais na mona ki na tuni bata milima habiteza oza lisese azali mkonza na tama elonga président la na katikati ya Congo na bitina après zinga na arc-en-ciel na ba tina na ngote abe fata sali musala malamu bon ba bakse ba mbule belé na so ko tawo lo ba succès ba de kwa Simo Kimbangu po ya bike kuna respect moni Fati. Biso gal pour Fati na boye président o président ba leki encore na zane c'est pas vérité Fati après yami ba na beti c'était la police même c'est Fati musala la police wana ko beta masasi kaluka na kete ko beta masasi na mutu hein faut ba ça président valeur na pour na ba police faut ba mesure ba ka centre formation na gitona la police nga beta système la police ko beta masasi na butu ko tuiba ba choma su kaluka kuna moko botoke munduki na to so bika wala za to nga pa za kitemo wala yoki yango bato boto munduki wana police ya selemba wana suki ya maya nini wana ba koti na ngaliema kuna ki frontema musasi masasi na Congo siko bobisa voilà ya chef de l'état temi la bango alandela bango pona makambo batatambula su bien na butu ko yiba ba jeni ba chombo la police inde après ba chef de la police baza baza ndemo na basoda na bango na ngelo na nimagala betato na FARDC pas FARDC sili Fati Blanc salio na kane ku na kima na mboka oyo metela mwika mboka eso na ngidina voyager na ngai po na mki so mabulu mai we omona na la vérité omoni Blanc Fati asala mi bazo ebate Fati asala opona nini
faci asala oyo po babisi ekoya po ezala babisi ekoya kala mingi te bino bozoyeba te fata bomi babisi te babisi kala mingi te kobima po ezala facilité bozoyeba te mpe dollar ekita nango dollar nsima nanu mboka ebongana malemi mpona moto atondolo bakise te ngai napesa kombo niamongi na vision ezali faci arc-en-ciel namonaki na elongi nani ezingamaki ezali ngai te bon ngai comme na nonga na voye na nsima sana luvemba numéro 70 soki mpe na kobanga te numéro 70 faci balinga ya kata me ya kokata te donc faci ake ntina suka donc ngai apesi kutu ata 6 mandat aleka ata 6 mandat po faci na aza badongolo miso ebele na nsima nitalaka yo motalaka baza ebele balinga ye te biso ngai alingi faci 6 mandat apesi 6 mandat kobanda lelo komba faci arc-en-ciel eza ngai te namona temeki elongi teme na katikati ya Congo alobi bamosu balinganga te bamosu batala misu babe su la polise wana betasita la polise mpo nsima kobeta masasi butu kaluka note bongo bato kuna kaluka kuna bato bamisu bakufai kuna topela jeni moko moi kote batie po ya faci éclaireur mo azalaka wana aza civil éclaireur wana suspect éclaireur wana suspect abeti mawa tumbatai abikeli kofunda pesi tokofunda kosakela kote éclaireur mo azala kana ponkaka la polisi bazalaka na abeti mutu matikeli kofunda basakela kote ani pesi toda te. Ok, merci beaucoup boss Roni Malunda maoyoki makambo bimisi ba prophétie mususu ebimi awa yonde ozo bimisa ba bilo nyonso yonde ozo bimisa bilo nyonso parce que ba terrain na yo découverte na yo tala Tokyo kuta la esusu na papa qui simo kimbangwe qui pavita papa qui pavita yo ka ba prophétie nyonso na Fati Baeton arc-en-ciel dragon. Hey, esili nanje mususu lisusu. Bon, bataisanga symbole. Bataisanga ndako mo bo ndako wana ndako eza ndako mulaye mais ndako wana ezaki na traiteur à côté mais toiture mo ezaki na kokwela. Na tuni mutu wana ndeni toiture ezaki na kokwela habiter toiture na kobongisa simoko sima mikoto kobongisa. On a dit soki elobi nini na habiter. Elakisi bato baleka babobolo sikoyo ye mutu faci mutu aya kobongisa toiture wana ndako wana eza na traite na sorti te mwana mboka ne faci beton. Ok, merci beaucoup papa Langai, merci. Tu vas continuer toujours. Tu vas sikoyo lelo papa chef de ria. Naza na commune, na conseil communal ya ba jeune. Biso to encadrer la jeunesse nyon surtout. Comme na ngai Michaz Ilaja. Navani na rue Penzwa, naza pe chef de rue. Yango wana présentation. Papa la biso azali chef ya ba jeune parce que ba obi avenir à lobby eza jeunesse ya lelo. Yenda encadrer ka ba jeune aboyi kuluna, aboyi criminalité, aboyi désordre, ba vagabondage. Yende mazozongisa ma ba jeune na alima. Pe aza chef de rue, yende mutatala ka lisu vraiment ya bourgmestre, lisu ya chef du quartier na kati ya commune ya Bandal précisément na Bandal Bisengo na place na Bandal Adoula na place Horoscope. Papa Langai, ndenge tozomona banzela ezotongama étant que congolais pe citoyen ya solo nini okoloba. Bon pour ngai na pesi d'abord merci na mokonzi mboka pour na initiative oyo asali kobongisa banzela et surtout pour na biso tomber bien parce que commune à Bandalungwa bientôt là toujours que ça 70 ans. Ah oui. Na 70 ans na biso dans sa chaîne mokonzi mboka pas invité parce que na 69 ans alobaki akoya na 70 ans pour pas mokonzi mboka ezaka na coin na pense que ça vous boana mokonzi pa za mwana bandale za mwana bandale na to sepeli mingi na initiative azu ya kobongisela biso bandale ezonga lokola ezaki kala otobengaka bandale séparé. Donc vous fêtez année oyo le 8 décembre, oui, et cause à la fête mounene ya bandaloa tout ba obaza na poto chaîne de robots sanitaire exclusivité zali et donc kobanda le premier ti le 8 cause à la fête na fête station na biso chaîne ezali déjà donc bon biso tozali wana tozo sepela na qualité musala zo salama
mais tolingi te katana ezala d'une manière continuelle et continuer na ba quartier mususu toza pe kolela na quartier na biso quartier Lubudi bande salama na te makadam ekota ezali moi pasi yango tosenga na mokonza mboka lokwa banda déjà kocha pont na avenue Boma ozo relie biso na Jamaïque so na Kaluka mais misala ndi katana ki tozoninga tomona de retour ya misala wana c'est pas ma casse. Mais mot de la fin. Mot de la fin, n'a pas si président de la République Mbote, n'a pas si gouverneur Nabiso Papa Daniel Bumba, na bourgmestre Nabiso Alphonse Ndofula, Mbote Belé, mais to sepeli na initiative Oyo Kinshasa Bopeto, Zongisa Bandal Ndenge Zalaki, na elongo na mokonza mboka Fachi Beton, to ebike. Toujours il y a de l'espoir pour tous les Congolais. Oyo, tout ça qui est un peu marginalisé, mais grâce à mon Konzamboka, tous ont l'identité na biso, il y a pas Congolais. Tous ont se sentir que tous ont na kati yamboka na biso, yango to pesier merci na oya sali pour na biso ba Congolais. Pour na to moni pe dollar ekiti, na yango pe to sengeli sous merci à continuer toujours parce que hier azali moto Alexandra Batonzela, cela veut dire azali quoi guide. Azali maître à patience, mais maître à temps. Le col a tempé salami, le tomoni dollar et kiti. Le col a capté qui t'a tomoni kiti. Banzela pe l'autre fois déployé qui est un gouvernement ça qui peut fort abimi simbongo. Banzela qui a qualité bien te mais sikoyo ton dimi qui a fatu béton parce que tomoni béton kin mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours biso basoda oyo. Bo pona kope sabino toujours basango ya oezoleka na katia capitale na biso République démocratique du Congo pe na katia 4 continents ya monde entier ba diaspora o bavandaka wana ba pesa biso confiance o balinga toujours koyeba makambo nini ekoleka na katia RDC makambo nini ekoleka na katia Bruxelles makambo nini ekoleka na katia France makambo nini ekoleka na États-Unis ba correspondance biso correspondance ya République démocratique du Congo, tozali na découvert toujours, tozo de Kisalelo Banzela, Ndengenini, président de la République, Fachi Beton, Msuba Robengae Dragon, Msuba Robengae Arc-en-Ciel, Msuba Robengae Moutou à Kombolo, Msuba Robengae Moutou na Moutou Azana, appellation na a kopé ça y est, bino ba diaspora bovanda kabozelaka, toujours ba information au écoleka na katia République peu ezoke le katia monde entier lelo tozali na katia commune ya Bandalungwa na Bandal Bisengo précisément na place Horoscope toko kende toujours totala ndenge nini nzela ekosalama esika eye ezalaki liboso mabe makasi toki okoleka awa oza vraiment expert na kokumba te okoki kotika pe mutuka nao awa pe ezalaki ete okobebisa mutuka nao ekokota mai mafuta pe biloko ya ndenge na ndenge mutuka ezalaki kobeba kasi na makasi ya bourgmestre pe makasi ya ba population o bavandaka awa pe gouverneur na biso Daniel Bumba na vision na ye Kinshasa ezobonga pe bien ba initiative pe dans ba construction ya ba commune nyonso ba participer Bandalungwa na kati ba rivera ya quartier Bisengo précisément Horoscope bazo sepela na nzela oyo ba ekotonga mana kati na esika ena bazo sepela ngo baza ba bénéficiaire nango ba ko sepela kasi ba ko senga ke na mokonzi ya mboka ezali malamu kasi basalela bango pe kirage parce que kirage to ki mbula ebeti awa ba mai oyo nyonso ezalaki wana ebale kotondela esika ena ba banda kokotela bango na bandaku ba ko senga basala ba kirage ba ko senga ndenge dollar pe kitaki nyonso ekendaka toujours malembe parce que baza bâton magique te na malembe doazo fait soni ba ko senga pe bino pe ba diaspora boza na ba 4 continents botia pe maboko botia pe toi pe botala musala nini mwana mboka solo Fachi Beton akosala pe botia pe maboko botala sulu wana bozala kara wana pona ko soutenir ye to kotambola na cameraman de luxe to continuer toujours na marche na biso to mona bino moko toza na kati ya terrain ndenge nini to kotambola ndenge nini nzela ezali tozalaki na Horoscope tozo kita
tozokende vers bandal tokokende malembe ti tokokoma na baka yau pe bokomona ndenge nini nzela ya chef de l'État ekosalama ndenge nini chef de l'État akosala nzela ndenge nini ba riverain ya bandal Chibangu bandal bisengo mboka ya Drom ndenge nini ekosalama ndenge nini bandal séparé o bonda koyeba liboso bandal séparé ekozongela langue nango ya kala ya bandal séparé onani alobaki ete bandal ekozonga bandal séparé te wana nde akosi kasi yango yo tokomona bino moko bokomona ndenge nini nzela ekokende ndenge nini nzela ekosalama ndenge nini makambo ekokende malembe tina ndenge tokokoma lokola bamboka mosusu ya mindele ndi tokozonga ndenge ya epoke ya Zaire ndenge ezalaka liboso tokokende nango malembe pe nzambe liboso musala liboso nyonso liboso pe volonté ndenge nini ekosala kasi population ekosenga basala musala yango na lombango pe bazo kosenga kirage na bacarnivore parce que bacarnivore mingi egiza kirete tango mbula ekobeta ba mai oyo ekokotela bango na bandaku ekokotela bango bebisika bakozanga moya koleka bino moko bomoni esika na ndenge ebongi ndenge eza na langue ya malamu ma part kaka bafulu ya mike on folu ba évacuer pe ba kire ba caniveau na bango et puis ba longola ba salité o eza na banzela awande c'est bonki déjà siko tozo kende malembe na cameraman de luxe to kende tina baka yawo ni na baka yawo nde to ko chité wana po to musala to pona to pesa rabino toujours makambo ya malamu to pesa rabino toujours to la rabino toujours ba innovation ba loko ya malamu oyo chef de l'État a kosala na kati ya République démocratique du Congo na capitale ya République démocratique du Congo pe na ba province nyonso musala ekosala malamu matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata bino ba téléspectateurs ba internautes pesaka biso toujours confiance ya kolanda chaîne na bino bolingaka mingi ya biso podcast oyo eyelaka bino toujours ba innovation ya malamu balobaka toujours le bonne chose ne dure pas car nde nayebisaki bino na ebandeli ete tozalaki na rond-point horoscope
na bandal bisengo isiko awa tobimi na kati ya Prince Kasavubu oyo esangisi rond-point nani horoscope so tokei na ngambu boye likolo boye ezomema biso ti bandal ememi biso ti pompage ememi biso ti ipene so tozongisi yango boye tozongi na nsima ngai ememi biso Kasavubu ememi biso Lingwala ememi biso boulevard tozokende ti na nzela ya Tchango Victoire depuis limete Tchango tozali na kati wana bakosenga ete bazala un peu rapide parce que ceux qui bazala na rapidité tango mvula ezobeta baninga mosusu bazali oyo babénéficie na banzela nanu te bakoya kozinda bakosenga na chef de l'État basala mosala mbangu pe bakende pe na bakirage batia pe banzela batia pe baterrasse parce que ntango mvula ezoya eza na esika ya canalisation te mai oyo ekomema banzela ti na kati ya mai ya Twenge mai ya nini ya Makelele baninga mosusu bazali penepene wana bakozinda pe bakokwelela makama yango bakosenga na chef de l'État basala muzela oyo lombango parce que ezali route ya monene oyo esangisi commune ya Kitambo pe commune ya Bandalungwa pe commune ya Lingwala bakosala musala malembe parce que malembe wana ekonyokola ba population parce que population ekotambola mingi makolo parce que babenge ngo bandol c'est Paris tozana ba député awa lokola Godin Poyi lokola Patrick Mouyaya lokola bazali vraiment ebele oyo bazali bapesaki bango pe ba voix population epesaki voix et votaki bango yango bakosenga ete balobela bango balobeli na bango na ndako balobela bango parce que population oyo na 2028 bokozongela la population oyo na 2028 bokozanga na posa ya ba voix ya population na yango bakosenga na chef de l'État bino pe bato bozali na diaspora bozali na bamboka mikili botiaka pe maboko botiaka pe maloba parce que maloba balobaka toujours la voix du peuple c'est la voix de Dieu tant au peuple ekolela yokozwa bomengo yokozwa bénédiction te mais tant au peuple ekosepela bokozwa bénédiction basepeli na musala ezosalama kasi baza na posa évoluer makasi ekende liboso yango balobi ete télévision ezangonga de bonnes choses ne dire pas biso lelo tosuki awa yango topesi toko jamais kokata émission na sans pour autant kopesa merci na bato bapesaka biso confiance ya kozala liboso na bino lokola boss les trio boss Roni Malundama boss Yannick Malundama Jen King Malundama Mama boss Laura Masuila donc tokoki jamais kokata émission na sans pour autant kopesa bango mbote na bino pe ba internautes o bolandaka biso botiaka ba méga tango nyonso pour kolandaka biso pour kopesa biso toujours ba vie pour kopesa biso toujours ba encouragement toza posa ba remarque na bino yango nde ko sala biso tozala bien yango nde ko komisa biso grand ba remarque na bino nyonso toza ngo bosenga biso basali na bino o bopona tozala toujours na terrain pour la komemela bino toujours ba biloko ya bien ba biloko ya malamu na pesi merci na mama wa botinga Thérèse Biuma na papa na ngai Mbula Boniface na famille Mbula Mobimba na pesi cameraman Delix na boîte mingi lelo olie singani cameraman Delix asa Delix cameraman na pembe na pesi merci Floka to tamboli na ye journée mobimba lelo to kokoba na ye toujours to pesi merci na ba diaspora nyonso o ba pesa biso confiance o balandaka toujours biso basale na bango tozara toujours na terrain pour communiquer ya bango toujours ba biloko ya malamu to communiquer bango toujours ba découverte to pesi bango merci pe to pesi République démocratique du Congo mobimba président na biso to pesi gouverneur na biso Daniel Bumba to pesi bango merci et les autres ceux qui n'attendent que c'est que oza ndongwa ba les autres et les autres parce que télévision zangonga tokoboaka mukuni mobimba te quand même te bana na ngai na ba nièce ba neveu na nga na pesi bino mbote soki mokonzi azongi te tokutani na bino mokolo ekoya na émission mosusu pe na numéro mosusu na découverte mosusu
oyo mokonzi akotia biso pe oyo chef na biso akopesa biso awa mpona lelo nanga na bino tosuki awa nakozala jamais un grand ya kosilisa émission au sans pour autant napesa merci na baboss nanga le trio oyo bapesanga confiance ya kozala liboso ya batelefone na bino Checking Malundama, Yannick Malundama, Mama Yannick Malundama, Laura Malundama, le boss Ronnie Malundama, boss live. Bisous. Ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo nanga ya libela